Kalisus Maramba, danger, c'est beau, BTV3. Chaîne sur YouTube. BTV3. Bana poto, bana partout, bana monde entier. Balobi site à Mounene. BTV3. Babi, landa Maramba bien na 4 BTV3 pour se retrouver. Bonjour maman. Bonjour. Comment on Lokusadel. Maman Lokusadel. Maman Lokusadel, tozana commune qui saint surtout ko kuta yo ozo travailler ozolo na ndunda. Monga fula. Commune ya monga fula. Ozolo na ndunda, maman ko expliquer biso ndunda ona bolo na ndengeni. Ndunda to lona ka omoni ndenge na chima chitwana. Simande na bando ko lona ndunda. Bwaki no ba graine ou bien na bwaki ba graine pépinière za kuna na zo longola siko na zo tia koto. Après combien de temps ba graine wana ebimisa ba jeune ba graine wana to sala ga soko to panzi yango après 2 jours ebimi. Après 2 jours ebimi. Botia yango filmé ou bien tia ka filmé kaka matiti après soko ebimi to bando ko konda ndenge na zo konda wana zo longola kuna na pépinière na zo lona awa. So maman ndingo loni après combien de temps okokipe koteka bat bayebi basombi en tout cas koteka nango ezalaka po ekola noki omoni oyo oyo na tie kaka poso oyo eleki oyo mais soko to tie nini engrais wana to teki noki mais soko ezate ba engrais chimique yana eza mabete maman tozomona bat pe bazokufa mingi na Congo malade ka soko tie yango il faut esala une semaine soko tie nete lelo jeudi jeudi wana kuna kise isili mais eza na ba conséquences te maman ezala ka mengape na tiaka yango mingi te ngana tiaka soko esali neto ko boiter na ti mais so esali ko boiter te osala kaka fumer normal fumer oyo penza ezala ka vitamine Maman, seconde beauté kara mukala, bobenga ngo mukala. Ma mukala ngo bosko beauté kara combien? Ceux qui ba jeune o école, mukala ngo beauté kara combien? Mukala ya to teka kana biso soko to pese mutu bango batu basomba. Soko pesi ye na 15000. Akondi mana ye bien, mais akoya ko pesa yo 15000. Bino bo pesa kana nkende teka après yelanga mbongo. Na mbongo na ye a pesi. Oya zana mbongo te ake ko teka. Soka teki simande ayo pesa yo mbongo. Maman, na moni oza responsable, est-ce que ndenge botekaka mukala na bino o yango potangisa bana oza na bana batanga ka ou comme obi oza na bana te tuka ya ngai mwana ngai ya libuso atanga kilera tanga ki asilisa kina bandonda ye awa na komisi ye na kampisi na komisi ye na kampisi me lerwan na zo sala musala oyete na zo kinde kaka kusumba pondo ni na luzumu na zo teka mama bazalaki ko sega ngao ye azana mobilité mobile kufa ye akobimisa mwana penza na class ngana lobe problème zati na bunda ti mwana yo ko selisa kampisi sikoyo azana bandondo vile azamunganga kuna vraiment nzamba tika ba veuve te les maris de veuve Jésus-Christ de Nazareth ye jamais tika ba orphelin jamais tika ba veuve vraiment félicitations maman nzambe pa batelo maman to yo kuto a oso travailler mozana kata mai papa Mardoché zolanga maman ndenga azana kata mai maman vraiment mai boeza mabete microbe ba rhumatisme pour na mon pe âge déjà epusani moite ya makolo yo nazo tambula kaka muta kosunga nga azati yango wana nazo kindo kusala ndenge wana nakoko tungisa pe mwana tepo azape na mwasi azana bana nakoko tungisa yete masko ko loba ni ba konzamboka ko ba rotala yo na ba difficulté na moni ozana ba bobenga ngoni bolataka na makolo ba bote na bino bote wana ezati ko loba ni na loba ni bino kaka mokonja yo ndo ifoloba biso to loba biso to mona so me yo pe ifoloba kasi bokoko yela bisoti bokoko yebisa wango ko yela yonde sko tala kamera loba bokoko yela biso ba bote wana na ba graine pe to mona kapasi na ba graine tozana ngote ba Congo ba masiete wana tozo mona pasi yaya Maman siko année passée de l'heure ezaki na
On a 15 500, le lieu comme il 16 500. Est-ce que ndenge boso mbara graine wana ça va bozo bénéficier quand même? Tozo bénéficier na biso yaya. Kolia na biso sokoto salaka boyete moyen kolia esate. Nde mikolo yo penza tozo sala musala oyo kaka ndenge wana banda tongo ti eloko kusoma muti nete nga penza mota opesa nga boye kaka nga moko bana kaka na bota na nga mibali wana bako kendo ko waya kaka ndenge wana soko ba yena sa bongo na bango ekomi ya basi na bango ba yeda kope wana yanga oyo mususu lokula bala asala kate sikoyo akenda na ye akenda kuluka bambisi na ye po aya kuteka oyo mususu akenda ko debrouiller kaka alala kaka kuna na bibwa mais soko ye en tout cas soko na 100 francs apesa kanga po mwasi akenda yaya buta bana misatu azotangisa nan bana na ye wana oyo mususu azana deuxième humanité oyo mususu na quatrième. Maman numéro de téléphone nazana ngote yaya bon adresse andaku adresse nandako Ndungi numéro 20 kakawa Ndungi numéro 20. Merci beaucoup. Merci. Ouais, notre cher internaute de BTV3, toujours toza a toujours ça peut bande biso au ballon na rabilo ko vraiment ba difficulté bazana ngo a ebele lelo toza na organisation munene na mboka na biso a ya Foner pour aider fisa petit peuple mbongo pour aider bango balona ba sala bilanga balona biloko ebele mais ba ko defisa bonte ba ko defisa bato déjà o ba bonga na vie o bazo yiba ka mbongo bazo yiba ka mbongo petit peuple bazo souffrir toujours vraiment vous au monde peuple congolais ceux qui peuvent ba bimana nzela boteli bongo ba sode belé ceux qui peuvent ba sala marche boy boteli bongo ba maya moto tozo souffrir mboka ngo ezara ya biso o bieto défend ngo bien nderini na komi tout na vraiment mboka ya biso moko mais tozo souffrir organisation ya Foner est-ce que organisation ya bino ezaka kapona ba papa na ba vimba mabumu wana mabumu ngo etondaka kaka boko kosunga peuple te boko kosunga petit peuple te o bazo souffrir tala bozo mo Teresa munene awa soki lelo ba papa so bazaki na ba matériel la bien ba kolona ba matembele gimbe pinar biloko ebele nzela pese route pese zaki bien ezo bimezo kende rompunga ba ekema matete ki marché central peuple congolais ba se retrouver to à l'aise Torozala l'aise makas mais le peuple congolais tozo se retrouver te ba papa na biso bazo sa bilanga bazo tangisa ba na campus ndeko nango za na poto oza partout dans le monde tala sikoyo niveau bandeko na biso bilanga o bazo sala o arokote kango ba 15000 frais académiques et koza ba $250 tant nini maman na biso okangisa $250 arosa mikala combien papa na biso tant nini okangisa $250 na ba transport ba syllabus mboka o na yebite mboka o etonda ba richesse ebele mboka ya papa na biso Simoki Mbangu mboka ya bana nzambe pepe congolais mboka o ekomi lokwato komi bapaya lokwato komi batu moko ba wumbu donc na yebite mboka o Kongo to yebite soki tozoke nango wapi papa na biso héros national Etienne Tshisekedi alobaki le peuple d'abord tisiko 100 jours to mono clarté vraiment besoin papa o tous on solo na papa pour na comme déjà na kanda makasi to solo papa bonjour papa. Bonjour. Papa kombolo nani? Kombolo papa Kim. Papa Kim te okuto a ozolo na matembele. Papa ko expliquer biso après combien de temps matembele oyo ebimaka? Matembele ko la après sanjamo. Après sanjamo ndeko lelo ya après un mois ekoli. Papa ba difficulté ni okuta na ngondongolo na matembele oyo oza parent oza responsable na ebito za na bana opozo tangisa bango. Oui, on a besoin de la difficulté, puis ça ligne dans ça de ça. Moi, les petits bureaux de zone, on a déjà des insectes belés. Les insectes, on fait tout la kisi, tout le monde va les belés. Mais bah qui sont la place de la mabete? Bon, ils ont ma bête, tout chaque tout qui la rend ma belé après quelques temps ici là. Papa, Moukala, oh, t'es carango combien? Let's on a été là-bas 15 000. 15 000 nocturolo baba $10 donc $10 ils ont 16 500 15 000 il faut atteindre $9.5 donc oloba oui papa za bana combien na bana 4 kana nyoso batanga ka 7 bazita
moi quand azotanga te papa siko ko koloba nini yo parents sont responsables zote ka mukala on a 15 000 lelo bekola ngo pe komi ba 200 000 ba 300 000 bekola l'état pe ba pesa bana cour bien te école l'état ba otangisa bana bien te ba parents tout ba comme préféré bana ba ki na privé oko koloba nini papa mboka eza mboka na biso moko tolobaka suite ya mboka te poso mabe eza tolobaka nyonso oyo kasi suite ke mboka ezotambola bien te yango moni ke ba difficulté kotima siko pourquoi mboka ezotambola bien te problème eza ya gouvernement fo ni ba président babongisa batia misala na mboka po mboka evanda bien soki bango bazotala kaka tala biso pene tozosouffrir nyonso eza kozanga misala yango nde tozosala soki misala ezalaki nde tozosala tozozwa salaire ya bien lokola misala eza na mboka te yango tozosouffrir kaka bamisala ya mikemike vraiment vie nanga redi ma foi là toza na mboka oyo un licencié bafutaka ye 160 000 francs licencié 160 000 francs nayebi te vie nanga edi ma foi la bino boza libanda mboka au Congo est-ce que ba 160 000 francs là surtout tango na dollar par marché ko koma ba combien pour 50 dollars ils ont ba 80 000 à propos 100 dollars par an azana bana 5 4 ba fouté 100 dollars wana mwana moko na classe a fouté minerval ba 200 dollars pombo ngo to yibaka o yo bozo tozolela bakuluna ezapeka gouvernement mutu musozo ko capacité akokoka te 15 000 akokangisa 200 000 na 15 000 jour nini vraiment bakonza mboka bosunga biso petit peuple vraiment bosunga biso papa lelo soki bato foner baye baluki bino bapesi bino crédit est-ce que pour mutu nyoso ko sa na bureau te pour ce biso sotoke na ba bureau ba matembele o to le ondeni ba légumes to le ondeni est-ce que vous travaillez peu bien? Oui, tu travailles bien, très bien, facilité biso to salam monana sur le terrain. Pour que je main d'œuvre. Tu ba coup de main ba aider biso to sali monana na terrain benda ke ba ko ti pe ba moni bilo ke ze belé. Teki pe to zimbo moko ya bien. Crédit eza bien et reçoit biso. Et ça ke musala na biso développer net awa. Dans na terrain monana tikuna. Kuna c'est ça zande de singa raye na zwa bato bato na singa ni na futa ba on nga tala ke ngai moko na la fois pendati kuna go futa ba travailler yango moni ke na sala nga moka mke ka makasa nzoto ozo mara ke bilo ke za muke mais Teresa munene de singa vraiment parce que la biso na crédit wala pour permettre biso to zo mo ba coup de main au kotsawa tout ça là to funga la plate band Salé Kota, Logelo na Maibele. Papa, vous pouvez numéro de téléphone. Numéro là, c'est 081 53 930 43. Vous répétez 081 plus 243 plus 243 53 89 plus 243 plus 243 89 53 pardon. Plus 243 81 53 930 43. Merci beaucoup papa. Merci. Ouais, vraiment beaucoup na mambo belé, babi mon vieux Charlène Dumba, vraiment mon vieux Charlène Dumba na Paris, babi vieux na mo ya kati Charlène Dumba na Paris umela, babi vieux na fola manzambi. Fola manzambi onde makamkalate na Kishasa vraiment babi putule ko mata ya nga papi mu ya babi mobala muluba kimsangu nanda mobala pembe vie na papi mu ya vraiment vraiment toza toujours na commune ya Kisensu to okuta pende na biso azolo ni na biso ngai azolo na ngai atokosola na ye ba difficulté ni azana ngonde ngalo na ngai oyo tourne retourne à épée est-ce que misili balona ngo baenzi bozapie misili les fougères on a plan préféré nanga les fougères pour na tambo na moi ba légumes na moni ba points mais na moni les fougères te na moni misili te veut dire na moni misilité so misili balona rango vraiment to solana ndeko na biso lisi masikini mauvais patumbambu nde makambu ya nanga ya tongo ya nanga kati. Bonjour papa. Bonjour maman. Oui, qu'on s'est présenté comme bono nani.
Bon, kombo na Jackie. Na vandi na commune ya Kisenso. Na veni na quartier Mbuku. Mais bato musu ba lo commune ya Mongafula, ba musu commune ya Kisenso na ebite eza mélanger commune ya Mongafula na commune ya Kisenso comment? Bon, ça mélanger ndenge kalamu kabola. Commune ya Kisenso na commune ya Mongafula. Mongafula ya ngwana Kisenso ndebo côté tozani. Papa to kuto azolo na bangai ngai oyo ko expliquer biso non. Ponga ngai bima boye. Ibanda no ndenge ni. Ponga pena na besoin na maolona na tana simanda na biso na lona mwanga ngai nanga. Ko pesa biso mo explication ibanda no ndenge nini pona ngai ko la boye. Ba ngai ezalandi bageni nano. Après bageni obongisi mukala opike ya kopike ale abanu ko chango mai tie ko pasuka après ko pasuka nango tie ko koma boy na boy ndesko yo ekominde o traiter yango po ekene ko tekama o traiter ngo na ki na nini yo komi sous docteur o traiter ngo oui to sape ba docteur po to ba gonome aza bi docteur Beng Jimmy Beng mon vieux docteur Jimmy Beng de maramba salutation ya faut traiter ngo to za ba kisi to traiter kango ezala banyama moko batobola kango ndeti ozomona ba maduso yo ezande nyama zoliango siko so tie kisi wana omona ba oyo nyeso ekwei ebimisi ndesko ya sika na siko ya kutango nde vert ndi yango no mo ba makisi ya to tetango vitamine na mungwa to chaka yango mungo balambela ate mungwa nde o etengami na musala bilanga bona yo so mungo balambela na tena ngai chance ka yo mo expliquer bon mungo ana soko chengo na biloko pa mususu wakanisaka mungo to lambelaka bon mungo ana elekisaka diarrhée pe bomaka pe bato ndeso elekisio diarrhée so pe makileza makasite omona comme hôpital litina bakamoko impossible ndi yangwana. Il y a des difficultés ni to kuto ana samoi ozo travailler okolo ba difficulté ni beaucoup tana nango na musala o ya kolona biloko na biso oyo to liaka na mboka na biso République démocratique du Congo mboka o tonda ba richesse belé mboka o kolona tanzete moko kauka nango meko bimakaka ba difficulté ni okutana nango ba difficulté za makasi nano ende titozana na moyi boye singa kamwa chapeau ezala en plus si tozana makima ya ba ozwa pau bureti babiloko bole ba boti po anini koko sunga biso pe pona kosalisa musala oyo po musala oyo ngone ezolesa Kongo mobimba mais si go tozomona te ata président toujours tozana commune ya Kisenso tozosola na bandeko na biso tozosola na ba mama na biso ba difficulté nini bazana ngo awa boyoki ndenge mama na biso auti koloba vraiment azo travailler azana ba botinte azo travailler bana bazali mais misala ezate donc vie eza difficile awa na République démocratique du Congo bana batangi ba classe mais misala ezate peuple congolais tozo souffrir car to kasa ki souffrance ango et aussi la main ezoza la car vraiment to ebité nzamba yo ki la biso mawanzambe apesa bakonza mboka motema malamu pardon vraiment ba ebande ni peuple congolais azo souffrir papa na biso tient Tshisekedi alobanda ko ba le peuple d'abord mais le peuple d'abord on ti le tozo souffrir car vraiment boki mama ndenga lobi ba difficulté za nango mama na âge o azana kata mai azonyata ba mai o microbe ezali vraiment pas ces apolo na soki ezaki na ba matériel ya bien azaki na ba matériel lenga sali mo mukala o akoko sala ta 10 ata 20 nzela peso ezana ngo bien et ko bima pe biso tozo soma mama pa zo se retrouver tozo lia pe ba légumes o po yango nde et puis ça santé bien yango nde et ça la que non bana ba vivre bien vraiment bo aider ba mama na biso baza na commune ki Sensu bo aider ba mama na biso baza na République démocratique du Congo o bazo sala biso bazo lone la biso biloko to lia vraiment vie eza difficile awa na Congo mama na biso azana téléphone te apesi adresse vraiment o ya kozana besoin ya kosunga mama numéro na nga ya téléphone eza wana na kokomisa nyonso o kobenga nga kotindela mama na kokomisa ngo vraiment boza toujours branché na BTV3 bo s'abonner massivement tozo tambola ka ici te tozo zwa ba papa na biso ba mama na biso nzela vraiment nzela eza pasi makasi merci beaucoup ya sikali sous maramba danger ce bota BTV3 chaîne sur YouTube BTV3
poto bana partout bana monde entier balobi site ya munene babi landa mambo bien na kata BTV3 on se retrouver